Le serviteur de Dieu, le frère Daniel Lubams, hein? Adorateur ya nzambe ya munene, adoraka penza nzambe soki azo adore awa, kande ye moko ayembaka paka mbingu shuke, ayembaka penza o balobaka penza koyemba le frère Daniel. Nabandi ebele ya bato toyebi ce frère wana, ebele ya bato basepelaka na banzembo, ebele ya bato pe balingaka ndenge ayembaka, ndenge pe asalelaka nzambe, ndenge pe asalelaka makambo na ye, kande biso nyonso toyebi. Lelo toye a na sango ya mabe, toye na sango ya malamu te, kande na yebisaka bino soki sango eza ya mabe, bon, eza toujours place na biso toya koloba ke non sango oyo eza mabe, soki pe sango eza ya bien, eza toujours et encore place na biso toya kobeta lisolo ke sango oyo eza ya bien, eza bongo, ikendaka pe bongo, pe etambolaka pe bongo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, 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 cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, ya lelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge boyebi ya koloba soki ezali eza toujours musala na biso ya koya ya kobetela sete soki ezali eza toujours et encore musala na biso ya koya. Lelo mama Étoile Nines TV amemeli bino le frère Daniel Lubams, ebela bato babengaka ye bongo, eza pe bongo kombo ye moko amipesa. Donc toyebi te soki ezalaka mwa kombo na ye. Lelo toye na dossier na ye awa le frère na biso Daniel ya pasi pe mawa ya kolelisa pe ezali na kote na ye kande boyebi yango biso pe de notre côté tovanda kimia te po toyebi ke awa soki matière ezali dossier ezali eza toujours musala na biso ya kokotela dossier wana na mozindo. Que passe, qu'est-ce que se passe la famille? En tout cas eza pasi makambo ya divorce na ye bandeko nanga. Le frère Daniel auti ko divorcer. Divorce na ye esalamaki ndenge nini, divorce na ye ekendaki ndenge nini, divorce na ye etambolaki pe ndenge nini. Wana eza motuna, wana ebele ya bato balingi bayeba pourquoi le frère Daniel auti ko divorcer, esalamaki ndenge nini, la famille. Alors lelo na yeli bino ba explication nyonso na kokota na mozindo ya dossier ya ndenge divorce na bango esalamaki. La famille. Et puis naza na mwa vidéo ya mukuse kaka message ya le frère Daniel oyo azopesa mwa explication ya mukuse. Mais avant natiela bino ba makambo nyonso ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko tu o bakoti sika na chaîne na biso ya Étoile Nines TV. En tout cas, si c'est la toute première fois de visiter surtout et encore notre chaîne, je vais vous demander surtout de vous abonner massivement. Tango bozo s'abonnaka bongo, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Malamu surtout et encore il y a notification wana ya cloche à notification ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Nines TV akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, eza toujours et encore devoir na biso ya koyaka epai na bino po na ko informer bino na makambo ndenge ezotambola ndenge ezolekaka na ndenge pe ezokendaka. Voilà. Tokota na mozindo ya dossier, tokota na situation oyo euti kosalema na vie ya le serviteur de Dieu, le frère Daniel Lubams bandeko nanga, en tout cas ezosala pasi. Frère na biso Daniel abalaki, biso nyonso tobonaki ndenge asengaki mwasi na ye demande en mariage. En tout cas c'était beau, c'était vraiment beau. Bato ebele na mona kutu ya de ces personnes o bando benganga balobi mama Étoile frère wana ifala bala tangai ifala balanga teko bala mwasi mosusu to mona pe na ba commentaire bato ba féliciter ses frères kande boyebi eza na bato mosusu pe surtout ya basi de leur côté ba sepelaki na bango te balobi frère ifalenga. Bon to mona biso nyonso mariage na bango ndenge lekaki tomona biso nyonso
ezalaki mwa bata moko boye le frère azoyemba omona mwa video ya mwasi na ye pe de l'autre côté pe azo akompanyaka mobali na ye na makambo ya koyemba. En tout cas ebandi osala mpenza bien. Toyaki kovanda toye komona le frère toyebi ke le frère Daniel azalaka moto ya nzoto ya monene te, nature na ye aza moto moko aza na nzoto ya moke. Alors toye komona le frère ayaki kokonda lisusu. Bon, la plupart ya bato babando mituna frère yango azokonda eza nini, azokotaka ka ba jeune ebele bino moko boyebi ka ba adorateur ndenge bazalaka. Azalaka ka moke Saint-Esprit apesi yo prière, Saint-Esprit apesi yo prière. Alors la plupart des gens babando kanisa ke non, ce frère azokota nde na ba jeune ebele. Nzoka frère na biso Daniel atikala na ye kokota na ba jeune te, ezalaki nde makambo oyo abandaki kovivre. Aye kovanda ka boye mwasi ka ndenge ezalaka zemi mwasi azwi zemi ye ayebi ka keno aza mwasi na nga mutu na bali ye boye ka nde mobali nyonso. La famille, la confiance n'exclut pas le contrôle. Okoki kosalela mwasi na yo contrôle, mais cela ne veut pas dire que o vanda na yo ata 2 ans c'est 2 ans okontrolaka telefone ya mwasi na yo te, okontrolaka basorti ya mwasi na yo te. Non, ça ne se fait pas comme ça. Okoki kosalela mwasi na yo contrôle confiance plutôt, mais ovandi ata une semaine otali mwa telefone ya mwasi na yo ocheke nini ezolekaka na telefone ya mwasi na nga, nini ezokendaka, nini ezotambolaka. Soki omoni quelque chose oyo eza ya bien te, affronter mbala moko. Nzoka mwasi ya frère na biso Daniel azalaki na ye na mobali mosusu, ye akota na ye na vie ya frère Daniel ezalaki ka po amoni ke ce frère mwa nzambe aye kopambola ye, akomi na mwa visibilité. Talaka ne bainvitaka ye na baeglise azokendaka koyemba, baeglise ya bapasteur Marcelo omona ye wana kei, baeglise ya Philadelphie azokendaka, mwa mbongo ezokotaka yango ka mwasi azalaki nango posa. Me na bolingo na kati ya motema na ye mwasi wana atikala kozala na bolingo te ata moke te. C'est ainsi que mwasi abandaki kobima na mobali mosusu. Tango azobimaka na mobali mosusu bino moko boyebi mobali soki ozobima na ye bokosila na kaka komonana te, ezalaka bomonana boke pe bosangisi nzoto, ezalaka pe bongo. Alors c'est ainsi que ndeko na biso ya mwasi kokutana na makangu na ye, une femme mariée azokutana na makangu na ye, bazosala oyo nyonso balingaki kosala. Na kosala wana nde mwasi aye ko se retrouver ke aza na zemi. De l'autre côté aza na ndako ya libala. La famille, mwasi nyonso ayebaka hoteur ya nzemi na ye. Mwasi akoki kozala na mibali 10, mais le jour akokweya na zemi ayebaka ke mukolo zemi aza oyo. Ata soki akolinga akosela mutu, akokosela yo peut-être parce que ayebi ke alingaka yo na motema na ye mobimba, alingaka penza yo, alela yo, yango akoya na kote na yo akosela yo. Mais dans la plupart des cas ayebi na ye koyeba keno oyo aza auteur ya zemi ote, mukolo zemi aza mutu kingandi. C'est comme ça. Alors tango mwasi aye ko découvrir ke aza na zemi, déjà mbala moko abeti calcul na ye alobi na jour wana jour nanga ya mabe na bimande na mobali nanga makangu. C'est ainsi que autaki kostindela makangu na ye ba message pona ko informer ye ke non ndenge naza boye naza déjà na zemi na yo, eza zemi ya mobali nanga te oyo abalanga, eza ya yo makangu na yo, makangu nanga plutôt. Bon, ba message ba conversation tango atindele makangu na ye atiki yango kaka na telefone. Mobali pe ka ndenge ezalaka ye pe de son côté alobi tika na kota na vérifier na telefone na mwasi nanga na yeba nini ezolekaka nini ezosepasaka. C'est ainsi que na kokota oyo akotaki bandeko nanga nde aye ko se retrouver na ba message wana. Affronter mwasi na yebandeli mwasi awangani, na yebandeli mwasi alobi te oyo zoloba eza ya solo te, mobali alobi te message yango oyo epesi ba preuve nyonso. Siko yo kowanga na nini
C'est ainsi que mwasi aye kondima ke non, oui c'est vrai, naza na zemi na bando bima mobali kingandi me na kolinga te ke makambo oyo ebima na poasa talaka soni. Bino moko deja boyebi bandeko nanga, Bible epermeta mutu nyonso, soki oza na ndako ya libala eye kosalema ke mwasi na yo to mobali azo trompe, wana ezaka choix na yo, mais Bible selon Bible epermetra mutu nyonso a divorcer. C'est ainsi que ce frère wana ezalaki vraiment ya makasi. Boyebi soki mwasi deja asi alingi libanda, mwasi deja azobimaka na mobali mosusu ti akomi na niveau akokumba zemi ya mobali mosusu, okoki kovanda na ye na ndako akotikala kolinga yo te, surtout soki odécouvrir ke non atrompaka yo deja. Donc tia yango na mutu na yo ke ata soki navandisi ye awa na ndako akotikala kolinga nga te, akobandaka kokende pa ya mobali na ye wana. C'est ainsi que ce frère a préféré qu'il n'aille divorce na côté ya mwasi na ye. Donc divorce na bango eza basé mwasi na ye azwi zemi ya makangu na ye, azwi zemi ya mutu mosusu. Mwasi ya ndako ya libala aza na zemi ya mobali mosusu. Raison pour laquelle divorce eye kosalima. Na minute okutu na obeta lisolo, le frère Daniel ake kolongola kutu na ba video nyonso o bakangisa na mwasi na ye, na ba photo nyonso o yakangisa na mwasi na ye, ba photo na ye nyonso ya mariage. Soki bokoti na ba Facebook na ye, bokoti na TikTok na ye, bokomona tout. Mais azosala ka sambla, soki botali de nature azalaki na misapi na ye nyonso bando lata ba alliance, tous les deux maboko, tous les deux maboko. Soki botali na misapi oyo place olatelaka ba alliance, omona na loboko à gauche azalaki na alliance, na loboko à droite pe azalaki na alliance. Siko awa asi alongola na ye alliance ya loboko ya gauche, etikalika ya droite. Siko ya droite pona bato mosusu o bayebaka te, alliance tolataka ngo na nini na gauche. Siko pona bato o bayebaka te bakokanisaka ke non aza na alliance. Ce frère auti na ye kodivorce bandeko nanga, eza choc penza ya makasi. Tomoni bandeko mosusu balobi frère o bien yo ozalaki makasi te, mwasi na yo atie kozwa zemi ya mobali mosusu, donc yo bando kotondisa ye te. Bon, la famille nalingi na éclaircir sur dossier wana, mwa muke kande boyebi. Je ne pense pas que mwasi akoki kokende libanda kozwa zemi mpona kotonda te. Parce que premièrement, tokonseyaka toujours ba couple, en tant qu'un couple, dialogue ezalaka vraiment important. Yango en tout cas na opesa pe toli na ba parrain, soki bozo parrainer mariage, toyebi ke na ba église ezala ba makambo o bateyaka na ba makambo o bateyaka te, surtout makambo o etali ya mbetu. La plupart ya ba église bateyaka te, bakotaka penza en profondeur te, balobaka likolo. Siko batu o bazalaka censé ya kokota na mozindo ya dossier wana ezalaka nde ba parrain. Tango bozo parrainer couple, s'il vous plaît, rassurez-vous, yo marraine zwa tan ya kosololaka na mwana na yo fiel na yo. Yo parrain pe zwa tan na yo ya kosololaka na mwana na yo ya mobali. Préparez vos fidèles na mariage na bango. Bozalaka ba parrain ya kombo. Batu nyonso bayebi na salle ke boza ba parrain, neti ba parrain mosusu bazali soki ba parrainer mariage ka le même jour à soirée bakabwani. Alandelaka lisusu vi ya bana te. Eza te ke obando sala kisongi te, mais yo en tant que parent, il faut bozalaka na sens wana ya kobengisaka bana. Mosusu obengisi mwana mobali. Parent akomi kotuna ye mituna, osantiraka mwasi na yo ndenge nini, soki eza na ba complaint, akoki koyebisa parent pe ayebisi marraine pe de son côté akoyeba ndenge nini ya kobengisa pe fiel na ye. Mwana mwasi ameki pe kotalisa yo po santaka ndenge nini kota mobali na yo babiloko ya bongo, surtout makambo ya mbetu. Lelo oyo soki botali bien kindumba ebele oyo eza na ndako ya libala ezoya na makambo oyo etali makambo ya mbetu. Soki boza bien préparé te ezalaka toujours pasi. Surtout nakoki koloba na mibali oyo bazobalaka basi, oyebi deja ke mwasi oyo nazobala asi ayeba deja ebele abima deja na mibali. Basi wana soki olingi obala ye, il faut se rassurer ke oyebi na yo pe ebele. Ba o baza na ma 1000 chance ya makasi eza ba mibali o bazobala basi o baza moseka.
parce que soki obali mwasi moseka cela veut dire que atikala kosala eloko te. Donc ntango okota na ndako ya libala akobanda nde koapprendre oyo ozopesa ye. Siko mwasi oyo deja si asala libanda ntango ozobala ye c'est rassuré. Et surtout communication ezala soki bosilisi makambo ye tunaka mwasi osentir ndenge nini zala honnête, yo pe mwasi tunaka mobali osentir ndenge nini zala honnête. Soki moninga apesi reproche la plupart surtout à couple ezalaka soki moninga à se plaindre okoki koyebisa mwasi, peut-être que mwasi ayebisi mobali ke non na osentir yo te omona mobali oyo yebi ebele yo boye bo moni ba mibali mosusu batombokaka yango omona basi ebele bakomi na mwa kobanga ata soki asentir eloko te avant neti asentir eloko. Mais ntango akokende obeta lisolo bakamarade na ye bakomi koyebisa ye biloko nini bango bayokaka esalaka mpasi yango omonaka basi mosusu soki azangi maîtrise azangi Saint-Esprit akomi kobima na ye libanda. De la même façon avec les hommes omona mobali azoyebisa mwasi ke nazosentir yo moto te nazosentir yo mai siko omona mwasi mosusu c'est comme si bafingi yo te. C'est juste mobile à s'exprimer, à exprimer oyo ya zo sentir. Tango azo sentir bongo, yo en tant que moi si luka bisika oyo ekosala ke non makamyo so etambola bien vandaka na ba maya malili oyebika mwa biloko nini roki kolia oyo koki kosunga yo. C'est comme ça. Alors eza vraiment est encore important. Na frère na biso, la famille botika ko minimiser pe kolinga kosambwisa le frère Daniel s'il vous plaît. Tozala batu o tozana motema. Totika kosambwisa ye mwasi na ye ezaka mwasi ya ndumba. Parce que mwasi nyonso soki ozo sentir te eloko pa ya mobali quand même les parents sont là mariage na bango euti ata koumela te soki ezalaki ata te ke non mwasi avandaki 6 ans na ndenge en tant que chrétien soki omoni ke ezosimba te ndenge yo lingaka kokoma mobali azokomisa yo bongo te bomeki kosolola ezosimba te olia kobimaka libanda okendaka kotrompe mobali na yo malamu kasi bo divorce oyebisaka mobali ouvertement ke non nakokoka te. Soki okokoka kobongisa te malamu nakende nanga. C'est trop simple. Ke obimaka ozana ndako libala kote mosusu ozana ba makangu sikoyo. Na makangu wana vous pensez que makangu wana ndi akobala ye. Ezana mobali moko te la famille. Baneko nanga ya basi na ya kopesa bino conseil. Bino basi bolinga kosala kindumba na ndako libala. Oyo eza conseil penza na ye kopesa bino s'il vous plaît. Bino basi bolingaka kosala kindumba na ndako libala. Omoni mibali o bosalaka na bango kindumba. Mibali wana bakotikala kobala bino te. Ezana mobali moko te, je le dis bien et je le répète. Ezana mobali moko te oya kotikala kobala mwasi o ezana ndako libala azosala kindumba. Mobala bongo azate pe akotikala kozala te. Pourquoi? Parce que ayebi ke de la même façon ozosala ka kindumba na ndako libala nga pe soki na tie yo na ndako nanga okobanda pe kosala kindumba. Alors mobali moko te akotikala kondima abala mwasi ya ndumba. To mona ba exemple surtout ba biso oto osala ka émission na sina mona makambo ebele. Eza kutu na makambo mosusu oyo babengaka mama Etoiline akende kokata makambo. Na mona kaya ibele la famille. Soki ozana ndako libala omoni ke ozana yo heureuse te mobali na yo azosala oyo yo lingi te ozo se sentir penza bien te na ndako ya libala malamu yebisa mobali bo divorcer okende na yo moni soki divorcer okende mobali mosusu soki alinga ya kobala yo akoya kobala yo na facilité nyonso. Mais soki okosala kindumba na ndako libala je m'excuse okosala kindumba na ndako libala na makangu na yo tango libala na yo kokufa yo na makanisi na yo okanisa ke non ndenge za boy makangu na nga kobala nga mobali na yo makangu na yo akotikala kobala yo te akosondola yo eza bongo basi tozalaka mayele toloba te ke non c'est le diable parce que mingi surtout biso bana nzambe tolingaka toujours kokosela diable tozalaka kaka non mama Etoiline ezalaki diable moto atantaki te diable moto atantaki yo te omitantaki yo moko. Pourquoi? Parce que déjà na makanisi oza moto moko olingi na yo kindumba. Déjà na makanisi yo eza kindumba. Na makambo na yo nyonso yo premièrement eza kindumba. Siko soki yo ozotia kindumba liboso. Tu penses que diable akoleka yo. Diable akotikala koleka yo te.
diable akoya penza na facilité nyonso na vie na yo. Alors to mibatela bino basi bokolanda mama Étoiline oza na ndako ya libala mibatela penza makasi mibatela mwasi kande tolobaka toujours mwasi akoki kovanda na ata 5 ans sans mobali. Mutu oyo kutu soki toyoki lelo ke mobali azosala kindumba yo mwasi na kote na yo nde okomi ko se plaindre eza eloko nini ona pesaka mobali te, eza nini ona pesaka mobali te. Mais yo mwasi obima libanda pona nzoto ata yo moko obima libanda pona nzoto me makambo asoni makambo penza ya maya botika koyebisanga ke no mama Étoiline eza diable te. Aza mwasi ka azalaki mwasi moko ya lokoso. Na lokoso wana mwasi kutu kitoko mwasi ya frère Daniel wana azalaki mwasi kitoko. Yango bandeko na ngai ya mibali na opesa conseil. Babalaka mwasi po na apparence te. Soki oza na mwasi na ebandeli deja omoni mwasi alingi nzoto makasi yo omoni ke non yo na kote na yo oza mutu nzoto te parce que la famille faut na yebisa ba papa vérité oza mutu oyo lingaka nzoto te mwasi abongo kobala ye te. Pourquoi je dis ça? Parce que mibali travaillaka déjà mingi de nature. Mobali akokaka na ye ko gérer stress te. Mobali akokaka stress te. Mwasi akoti kovanda na ba stress ya 10 ans. Ezalaka toujours na mutu na ye azo vivre na ye normal. Mais tandis que mobali akokaka na ye ko supporter stress ata mukete. Wana eza genre o Zambe akela mobali. Alors, soki déjà, il faut sala, ndako ezozela yo futa, bana classe bazozela ka donc makamnyo sezaka na mutuna yo. Ata soki mwasi azosala, la plupart au moins na lelo oyo oui bien sûr, basi ebele bakomi ko sala pona osunga mibali. Mais cela ne veut pas dire que mobala stressaka lisusu te, mobala stressaka. Pourquoi? Parce que ayebi ke charge nyonso etalaka ye. Siko soki oza na ba charge wana ebele deja na mutu ba stress ebele na mutu oza pe na mwasi moko alingi nzoto akoya kobomisa yo akoya penza kobomisa yo. Donc déjà dès le départ na ba fiançailles soko monika mwasi aza kaka kilikili na nzoto en tout cas na conseiller bino basi ya bongo malamu bokabwa na oyebisa ye kaka bye bye à la prochaine ciao ekozala malamu avant bobalana pour soki obalani na mwasi deja ye eza numéro 1 na mutu na ye na makanisi na ye eza nzoto ekozalela yo pasi pe mawa yango bomona ebele bakomi na niveau ko banda kobimaka na ba oyo. Pourquoi? Parce que maîtrise de soi eza te, maîtrise de soi etikala pe ozala te, eza mwa bongo wana eza analyse selon mama Étoiline. Alors naye kopesa courage na le frère Daniel na onyo soleki. En tout cas frère Daniel kobanga te koyoka pe soni te eza makambo oyo yaka eza makambo oyo ekomelaka bato oza mutu aliboso te ke non mwasi abima mosusu eza pe na ba épreuve mosusu oyo ekomaka na vie na biso. Nzambe ye moko aza na degré moko alingi amatisa yo. Soki Nzambe alingi amatisa yo na degré moko songolo pakata, Nzambe alingaka toujours ko préparer nanu motema na yo genre a déception ya boye. Imaginez le loto lobby ozokota na gloire moko songolo pakata. Et aussi c'est une chose ya kokumisa nango Nzambe. Pourquoi je dis ça? Parce que oza déjà appelé na ministère ya munene. Mutu oyo deja zalaka appelé na ministère ya munene aza mutu oyo ka ndenge tolobaka biso nyonso. Mutu oyo il faut surtout basala Nzambe, il faut ozala na mwasi oyo aza premièrement na maturité, mwasi oyo aza déjà brisé par le Saint-Esprit. Parce que kotala mwasi na yo ata bima bien ki abando se forcer yaza mwasi moko alinga beauté alinga penza beauté koleka nyonso. Oui tolobi te ke mwasi fo ozala kosokola te ozala kaka ndenge il faut quand même kobongama. Mais ya mwasi wana penza ezalaki mwa ebele, ezalaki too much. Kande tolobaka na anglais too much, ezalaki penza ebele. Aza mwasi penza oyo alingaki asunga yo makasi na ministère te. Eza na basi otali boye oza na besoin kutu ata kokota na mozindo ya vie na bango. Mais otali ka photo ya mwasi olobi mwasi oyo abongi na ministère ya mobali. Mais waya yo wana abande omona na deja ke oyo ata ba frère à église na facilité nyonso. Donc makambo stressé yo te kumisaka Nzambe
toyebi ke nzambe azoprepare yo na makambo ya bien, nzambe akopesa yo mwasi selon kibonzambe na ye, nzambe akopesa ye mwasi selon bonzambe na ye ye moko, parce que aza nzambe moko azalaka na ye souverain, aza nzambe moko oyo aeshuwaka te, aza nzambe moko oyo akosaka te. Voilà, tokomi na mwa suka partage na biso la famille kande na betelaka bino lisolo, biloko ya kitoko eumelaka te, biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu suka na biso yango o la famille. En tout cas na kitoko pe na pete nyonso, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.